un bon téléphone acheté par un voleur de la rue. Non, non. Il faut avoir conscience que vous illégalement et biloko nyonso eza illégal, eza fraude. Voilà. Dis-moi, comment ça se passe la solidarité entre vous, chantres, musique chrétienne, musique profane, musique kaka. Mais maintenant, dans le secteur Nabino, quelle solidarité vous avez? Naba pasteur, Naba Yembi. Tu penses que vous êtes sincère? Je ne peux pas dire non à TV, dans le Baka, oui. Sur la TV, tu as non. Dans le Baka, non, point. Point. Na kolinga jamais na frustré batuba bakeya des choses qui se passent entre nous. Eza bien mingité, baye bake biso bana nzambe, mais tozala na ba konka njambe, eza bien té. Mais ça radio à quoi? Non non non, eza question motema ya mutu kaka. Motema ka ya mutu. Menga na kosepela na ibisa bandeko yo ba otala ngai, priez beaucoup pour nous. Bo sambela pona biso mingi parce que ndenge to botama to mena ba famille moko pe mususu. Ndenge pe ba comportement na biso ezalaka. Piche no ba ke mutu akoza pasteur, mais pasteur voleur. Amoni. Aza na moyibi kat na bien kaza pasteur mais esprit à moyibi etikate il doit faire l'effort à longola ki moyibo wana. Tango boye barabongo. Pourquoi kaka ndenge ozwa idée à Nzembo Awa on a aimé Nzamba Lobina yo, on trouvait que c'était nécessaire pour Yemba. Tant où osa conscient, tant où tozo betali solo, tant où tozo loba, et que matin, midi, soir, bakawaneza, et c'est mieux d'ailleurs, yomo lobby, il y a des pasteurs, entre guillemets, pasteurs voleurs. Ouais. Yo, aussi dénonce combien? Yo, aussi osa courage à olobana combien? Que oyo, les exemples étaient pour un pasteur. Oyebi. Pour baloba so monindo ki bele là. Na uto loba boy. Dieu ne m'a pas révélé un pasteur. Exemple. C'est un exemple que j'ai donné. Un musicien méchant. Un pasteur boye boye. Un musicien impudique. Mais alors on a encore le beza boy. Et là on vivre kat na biso eza interprétation et parole mutuna mutaza na mutu. Est-ce que chacun interprète parfois à sa manière pour nous privilégier l'intérêt moko ou y a sauvegarder? Que quand tu fais ça, tu es en train de pécher. Alors le verset moko ils ont couvrir les sous-monaïs pour s'échapper dans les cambos. Ça veut dire les gens sont plus intelligents plus intelligents qu'Enzambe. Alors batwandengwana bilezo balabiso que ceux qui font le mal, qu'ils continuent à faire le mal. Bato bazo se sanctifier, qui se sanctifie davantage. Et comme il a tango papi, la Bible dit le Saint-Esprit lui-même vous convaincra du péché. Vous comprenez? Dieu lui-même enverra le Saint-Esprit pour vous parler de lui. Il vous dira toute la vérité. La minute où comme il a tango asuka, comme il a tango moya confusion, oh mon lili penez ali pichen, mo yezate. Ça veut dire pour opérer il faut nzamba pe son mwinda. Et minito toza tona ba confusion makasi. Aujourd'hui ko simba nzete ozo kansango libanga. Bo eza mulili makasi. Tozo yebate ko yeba qui et qui. C'est le moment eza tango nzamba permettre yomoko. Le moment d'obscurité, le moment de temps de la fin. Ba tango mulili a confusion oyo. Parce que batunyo se croit dans le vrai aujourd'hui. Sur le binga na sambela rabi, oui moi na sambela na leki on ensemble, c'est moi qui a le vrai Dieu. Tout le monde se croit avoir un vrai Dieu sur lui. Il y a un monde comment ça se passe. Mais est-ce qu'on a Bolingona vous faites quoi? En fait, je t'ai posé cette question parce que je voulais juste avoir ta réaction. Quand tu as appris l'histoire du pasteur Mukuna, bonjour et bon dimanche, j'ai trop de respect pour lui. Qu'est-ce que tu dis? Je pleurais à moi. Je pleurais à moi. Quel pas tu as fait pour les réconforter, par exemple? Le pas pour les réconforter, c'est celle de l'appeler seulement. Pour bien téléphone et je comptais, si possible, faire un tour là-bas à prison pour nous connaître là. Mais je prie pour lui tous les jours. Dieu m'est témoin. Je prie pour lui. Pour tous les saints, si les gens arrêtés injustement, les gens ont besoin de problème, mais pour nous, serviteur de Dieu local va tremper en Mukunawana.
baba ta kosakanelaka pampamba na mboko te tazo biso ya solo quelque soit mabe moko ezali baba ta kosakana pampamba na mboko te bato wana baganya ba ame ebele mpona Yesu eza na bato ebele balinga kokufa babikala nzela na bango eza na bato mingi balinga ko se sacrifier bazwa mingi bakoti baza na séjour de mort baozela enlèvement mpona bamateya bapapa mokuna wana bateya. Donc biloko mosusu eza na koyebisa bana nzambe il y a des choses que nous enfants de Dieu ne peut pas toucher. Ça veut dire quoi? Bah film moko ba boire na ba téléphone. Moi enfant de Dieu, je ne peux pas concevoir ces films. Je peux pas garder ces films là dans mon téléphone. Ezabila kel mabe hein. Ezabila kel mabe makasi. Na lobby hein. Ouais. Est-ce que ouais. Là l'on a l'étiquette ou on a frère José Nzita. Ouais. On revient humain. Ouais. Est-ce que c'est vrai aussi que division mingi côté par Nabino Basal mais surtout Bayembi pour na makambu ya basi. Apparemment vous êtes manipulé aussi kaka na basi. Oya zakina oya tiki oya komina oyo yo félicitations au tiko bala ko bala alliance yangoana mais après il semble que il y a trop de divisions entre vous. Non, il y a deux informés ngai. Éviter. Sincèrement, na éviter na kombo Yesu. Nani o ba otako swa na mninga na yo yoka yon. Tétété. Ke ba misé moko ba weli mwasi. Chrétien. Ezala rapé. Tété na moni yango te. Té mais na normal boye ezala na. Na ye naza na lisolo wana te na mutu na nga ya misé moko ba wela mwasi na moninga ba. Na kota musique chrétien pe goya que yo leader ya groupe obima pe na choriste. Non mais ça m'a bien hein. Les amabé sincèrement na monité na yebi ke cause à lango peut-être mais les amabé makasi pour anine ceux qui osent paraître cause la moi na encadreur ya mutu et que ozo bimana ye lisusu kasi ozo si sanguya na yo ozalate aussi sanguya no kozala encadreur parce que déjà makambondo yebisa ya ndoto sangote ando zo yo léger ozo léger parce que mais en tant que humour ko ya pe ceux qui a sali non ko ya ba moment faiblesse ezala rapidement mutakoza la faible moi combien de fois pour na ozala franc bandana koma mwana nzambe ti lelo to koya na biso pe musu bambale belé père oui avant na bala na koya ka na nga za franc na obomba ngo pourquoi so na koya ka na biso ke na koya ka olongwa na masu lisu mwana ndenge lisu mwana balongwa ngo ndenge nini c'est juste avoir une décision aussi ki na yo mona sa moto mobile je ne fais plus ça. Na osala ngo souté na yo tango décider otiki muninga peut-être azadant ne mais azadant a fois décision la Bible dit souviens mais moi na mwasi wana obokoyi na ye yazano na bolingwa na yo tiki tete mende na zolo baboye molimo mo santo eko simba yeso azotala ngai à comprendre que ngai pe na bimaki pota na zo ekaka décision j'ai pris une décision une fois pour toute ma vie je ne vais plus faire ça et na bandi ko bondela nzambe éloigne-moi de ça nzambe alobi hein. Si vous revenez à moi, je reviendrai à vous. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Donc, ça fait que zongeli yo, au sentir aux forces moko, na o yo zaki nangote. To benga ka Saint-Esprit, yeka mutako pia so makasi olonga makamwa pitchen, muta oyebisa yo, ata ba pasteur otalanga na TV o ba misi ba ndeko ba chrétien ke balonga ke kobo na ko picle ko bimisa ba pake okosi. Ah bon? Okoya oui, la Bible dit même, la Bible dit fouiller. Après si biso formule Dieu a dit fouiller l'impudicité. Nous sommes en bazou ba kima, nzambo akela li kolona se. Après si so formule ya ko kima kaka, banda mbango. Nzambe pas ba multiplier vous et soyez fait. Te mais on multiplier na mwasi na yo bali, bon on multiplier na basi nyo sa babal. Okutika mwasi on multiplier, comme on multiplier ndenge ni. Faut multiplier na mwasi yo pesi. C'est là on peut peut-être dans SMS lisungi. Ça c'est pitchen. Il y a Zaka boye. Lisungi na mwana ba. Téléspectateurs, nous allons un peu souffler en musique, le temps de voir quelques messages. Ça sera pour le plaisir de Similex, Aïcha, Baria. Bon dimanche à toi. Nafi Bofosa, pourquoi ne pas penser à Pamela Ntumba, JR et Yo Bimpoke. James Ketty et clin d'œil à Sinfo Maenga. Nous allons penser dire un grand merci à tous les Chinois. Papi Mbouyamba, Lita Moukoulou, Pierrot Loabea, Clément Moulumba. Allez, José Mwamba pour toi, Alain Mouniongo, Yves Mwamba, et pourquoi ne pas dire un clin d'œil spécial à Guy Kabouya, les grands volcans. On va regarder, on se retrouve tout à l'heure.